Adi dateli Zuma poison. Ba wele nini? Tant que wele pelo mube malungati. Ba rumeur ezo bimaselo ba rumeur. Qui est présent météo, muto ateli teko poison. Et là, il faut que tu boyes bara, au moins une flèche aller. Tant que yara, parce que là on m'a dit mais quel retour hein. Ba rumeur est ma bongo jusqu'à présent et tamboulera bongo. Surtout yébité, est-ce qu'ils sont vrai? Est-ce qu'ils sont faux? Muto aza véritablement moni za nzambi. Kana biso. Bon il a rien. Est-ce que muto pose am te ma beza ka te pose artiste? Bon, il paraît que bah ouais là qui moi qui pas présent météo, qui moi ça présent météo pour un groupe. C'est là ma rumeur. Tant que l'ongwe pas présent météo, elle pas présent Teko. Tellement bah là il que moi c'est là ma rumeur hein. C'est là ma rumeur. Tant pas comme pas présent Teko, comme moi ça présent Teko. On dit là comment me l'ongwe a za occupé. Na pele wota mbona ngamba leti mikolo ndaki na mobilité. Mobali mobalinga nzela et puis alinga na français parce que moninga na za boye na za mo défaut mo boye ce qui mbala linga na français na ko lobane oh non je refuse attends il a boya na ko boya te pour le français te on a kata na mukuzi le baneka oui j'accepte on a tout ni neti ngamba déviage na yeba suyete akoma mbala mutu te kasi que bambo wane ko tsa mama top allié mbongo ya Teko. OK mama top amona ki tango mandi ko tsa cotisation. Teko benga ki fallait que tika mbongo mbongo zaki mukie. Par rapport ya besoin o zaki pas Teko. Mama top alina $150 na maboko. Amona ki ke avec ces $50 c'est payé par rapport ya montant bazo senga kuna. Papa Simbo Siko, yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour partout là vous êtes vos yeux bakou ya kolanda émission na toujours neto lo bakaka na Congo Winner télévision donc balobi l'actualité n'oblige toujours ndena yeb sakabino kaka soki bomoni adi dans le monde l'homme à la taille est aleki na télévision c'est que les cambo zali donc n'a jamais na les cas sans les cambo donc là je salue balobi hein maman Pépé de Paris donc place aux ali ba gros bisous na maman donc adi dans le monde bazo continuer toujours ko sala mosala na kaka ndengele ngubani donc pourquoi pas balobi Mama Sarah Kabunje, Mama Sarah Kabunje, moi ça les kingolo na mwindo, moi ça les kingolo na musielu donc les colons n'ont faut boyer bal, hein? Donc nini les kiwana. Merci Nayo donc sans oublier Babi merci ni mais pourquoi pas Priska Okemba donc grand soeur pourquoi pas Ninel Okemba donc Bambo te na bino pe ba ebozuli baku ya kolanda émission na bino toujours na Congo Winner donc Bambo Tenabino Balobi, bon continuer à s'abonner et que ça la biso bien, bon bah commentaire puis que ça la bien, a dit dans le monde bakoye bandengeni nazo sala musala kitoko to azo sala musala mabe. Donc on est là pour vous donc na être kabino biso to bala misala na bino. Toujours continuer toujours ko sala ka musala ndenge to sala ka. Lelo nazanga mokote naza na plateau na invité nanga boyebi donc nga a dit dans le monde na présenter ka invité tende ka boyebi. Invité Yemoko à se présenter parce que peut-être on a se présenter, peut-être on a posé les règles. Yemoko à se présenter. J'espère que biso tout aux ans na katia mboka na biso Congo RDC a fait raison ningisa Congo. Nangambo ba comédien. Tokoloba nae, to partager ngana to sala ba analyse nae par rapport ya affaire ya matanga ya Tcheko, toko sola nae Tcheko akufi ndenge nini parce que tozo yamba ba invité mais baza ko expliquer biso penda bien te pardon mais hier on a pour nous expliquer parce que yenda yebi nyonso na succès nangambu ya mama Kalunga balobi mama Kalunga à danger est-ce que mama Kalunga en réalité ça na poison to ça na poison to yebi tenga na bino nyonso to yebango na émission o balobi Marie-Jeanne na mama top ba bebani ya dégâts to zo baté bazo welela nini est-ce que bazo welela peut-être mbongo ndenge za la kaka basangisa na matanga to ndenge nini ba vérité nyonso to koyeba yango awa Montréal ngana benga ka mo président que j'aime beaucoup balobi président Zuma donc nazalaka fan na ye première fan na ye na kati ya mboka oyo donc merci président Soki okoki ko fonga ngana invité na ngai président Zoom donc merci na président Zuma. Bonjour.
Bonjour, papa dit Damba la taille S. Artiste. Ah bien, ndé boté nga micro, mais ma belle moi la makasi. T'es dans limite. Limite. C'est bon. Maman dit ma belle moi la makasi. Kasi na lobi kana mo na sai za remarque ma belle. Ogo bon zango gazi yo mo. Maintenant on attend que la mort, j'espère que yo mo. Ezi la mbala nga ya défité. Si on continue la mbala on a pour émission, na tout ndé otala so ma belle moi la makasi. Tuni kaka. Po yo mululu mabele zo mona na question na ngezali ke ndongo la taka ngomona ki mabele zo mona. Papa ndo na caméra ndé omona ma belle moi la makasi pour monde question e baluka. Na bon ça to monde ça ma belle makasi. Eza bien hein? C'est une simple question, si cool. Balandi bazolanda o balinga yeba. Artiste nini adida yambi a na télévision ya Congo Winner TV. Merci beaucoup, bah vrai hein, mon musaka tati nambe kela moi, cuisse électrique. Liko na ngo bakisa moi c'est les fans à poids. Tala kam tele les fans à poids bon yo mutu. On mega ko douter. Donc mbote na bino vraiment ezati nambe na bino et kela mon musaka ta. Yo. Tinambei mona musakata, merci, j'espère que boyoki balobi tinambei mona musakata balobi cuisse électrique ngala bakisaka bongo po kilo na ele qui charge donc kilo za na ngoso ok na ngona Haïti c'est que basi 10 donc merci tinambei batu bazolanda yo avant to kotana na ba actualité na biso toza nango tinambei yebisa biso tinambei azanani abota mina libota combien de personnes tinambei aza 4e dans la famille to yebana parce que adida me marapenda masolo kaka bon. Bon, Tinambei, Aza, Tinambei, Abotami, Nelbotaya, 8 enfants, bon, 8 enfants, 8 enfants. 8 enfants. Bah, tu attends un point. Ils sont français. Na kwa ngote sona on va expliquer ngai, ce que tu as ni un point. Na dit à lobby, abota na famille 8 enfants. Dans abota mpenza mibali 5 et puis 3 filles. Tinambei, Azanani. As artiste musicien, toi as artiste comédien, toi as artiste mine, tu veux battre as artiste peintre, Tony. En tout cas, Tinambei as artiste comédien. Na bien artiste ou bien? Comédienne. Baba comédienne. Comédienne. Tinambei as artiste comédien non? Bon comprendre ngai penza na tanga na EP. On a ba ko déjà quitté. Français de même ba lingala. Attendez on sera lingala. Ba récitation lingala, ils sera lingala. Donc veuillez me comprendre, hein? Donc voilà. Merci Tinambei, j'espère que Boyoki est artiste musicien, artiste comédienne, pardon. Tinambei, tout le monde qui n'a pas tant outil koleka, Tinambei dans les réseaux sociaux, Tinambei a benga Adida Lumumba a boire qu'il y a une PC. Mais ba soupçon bimiki ya MPC ba boire qu'il a qui Tinambei a botoli mobali ya batu. Mobali ya batu nini oyo botoli aza joueur. Est-ce que vous pouvez expliquer ma fan la biso ya Congo Winner bazolanda yo? Ah, nzambe la na oui bien. On est en la classe. Ça me fait un interro. Pourquoi ça m'a éliminé? Ça me fait un interro. Ça moi on passe moi na komika c'est 0. Moi pour ça benga. Toi tu as écrit quoi ngabi? Qu'est-ce qu'une réponse? Si quoi neti poser la question. Tinambei Kelam. Maman la promédie, la poupée de la presse. Maman précieuse. Moi ça tala moi nambinga na so vedi koto yo. Netika basa ina bata. Hein? Ma pesa bata Haïti provision. Maman promise mbei. Autrement dit maman Kenaya. Kamadi ya Patricia Limaya. Kamadi ya Pamela Kanjinga mona muluba. 3 fois mère mais vedi comme mega redouté 3 fois mère mais balobi so tali mupende. O tali tolo. Moi été. Donc santé on peut ça on peut la bana. Bana bazwa. Ce qu'on a dit so tali mupende tali tolo donc moi été. Ce sont des biso na botele mobali. Faut bandati. Neti yo tali bo. Tinambei ozomona ngote ke zamboko ya ba raison o bozo kufaka na ba poison parce que boto la mibala bato mibali basi apoto bazolela même en a Congo bozo qui peut soutenir artiste ba comédienne beaucoup ko boto la mibala ya bato za moko ozo bazotela ka bino ba poison bozo kufa toni. Est-ce que na poser question moi?
Yo poser la question te poser. On me sonne mais on est dans la mouki. Ça n'a bien on me poser question me répondre. On a tout nié net ngam ta déviation na yeba suite. A comment mbala mutute? Quand expliquer nga ça comment mbala mutute? Ozarata na imagine toi lukuta. Na yebete na Ah, biso. tina tika lukuta. Oza ta na vision na été na mutuna yo wala. Est-ce que bina combien de ex? Combien nan? Mais quand on Ba 5 ça aidé. Bani bala batutera miso. Même que la vérité. Tant on a potina za polele. Ce qu'on a yebate. Ceux qui 5 ça aidé ex wana bazali basité. Na on reconnaître que boteli mbala ba. Ce qu'on a yeba neli so mbali mo linganze. Est-ce qu'on yeba kaza mutu ngata musu na otembo pe nzabwe. Mukwana na za mobali te mutu mo temisa tanti. Je suis fou de toi. Tu m'as pris la tête. Sikoyo. Est-ce que nga oyeba to mutolo ba mo mbala mutu? Tinambe. Hein? Tinambe. Hein? Zala sincère. Balandi ba Hollanda yo. Hein balandi Congo winner ba Hollanda yo. Tinambe comme si on dirait que tu mona ki mo sakata na yo mutu sala ka obanga makambu te. Aussi na makambu. Yebisa biso. Ozaka sûr par rapport ya nini tango moto la mibala ba. Te moni siko bino ba question me fo bongisa. Moi si mo tata mo nzela ko mo lilongine aza occupé. Na pele wota mo na ba ti mikolo na laki na mobali te. Mobali mo balinga nzela. Et puis alinga na français. Siko mo linga na za boye. Na za mo défaut mo boye. So ki mbala linga na français na ko lo bani oh non je refuse. Attends il a boya na ko boya te pour le français te. On a kata na mukusi le bani ka oui j'accepte. On a boya na 14 ans que na boye. Si on a oyeba ndeni kazaki ya mutu bon me kana comprendre le compliqué au français. Français compliqué nga ils sont mbala linga na français. Donc on le bani noter pour akena na 14 ans te. Si ko so ya kina français nga oyeba ndeni kazaki ya mutu. La lingala ndoza na facilité. Oui, lingala na okoko teni na boyo wa obala, on ba combien? Mais ce qu'on a français maman so na le monde na français. Tinambe aza marié ou pas? Te, bon mutu obeta na seta bote mbala mutu aza marié ndini. Ezala nango parce que bino qui parle bien. Oh, bisa aza marié pour me faire mbala batambala. C'est fait. Na za normal hein. Na ebete. Mwana mkono obala ndina lo sabo. Normalité. Mobala mona na bala. Tinambe ya lo ben. J'estime. Après, il y a un moment donné, on est pas dans le moment. Qu'est-ce que tu as dit, maman? J'estime. J'accepte. Ah, ok, j'accepte. Tu n'as pas mis la place. Tu vas compliquer si tu pardon. Tu n'as pas mis la place qui est bien. Mais tu n'as pas mis la place. Tu n'as pas mis la façon de s'exprimer en français parce que balobi moi na tsoka ko s'exprimer français bien libanda c'est que utina ndako siko moni mambo na mkonso avec sa propre émission ngai na tanga na EP parce que bana ndi batanga na lycée c'est pas ça me ça ma bé fa ka fort ta pa na lycée mais bana en français ba na classe. Merci, j'espère que Boloki Tinambe Indenga Lobby a s'exprimer pour se plaindre la bande. Donc on est là toujours dans Congo Winner Télévision pour s'abonner massivement. Tinambe to continue l'actualité na biso. J'espère que aux amours de artistes comédiennes na kacha Congo au pe basala succès au pe bayeba ni makasi. Au beti pe mo banjonzinge belé. Est-ce que aujourd'hui déjà temps il y a ko sala mo njonzinge moko na cheko to non nous attendre. C'est bon. Tu ko tourner les sika monter mais tu vendre trop. Tu vends bien trop, tu mets ma solo trop, tu mets la paix. Donc, tout ça pendant moi temps. Mais quand on peut expliquer ce Tina, parce que Yom Toko est la vérité pour Tozoyoka, il paraît que Tiko, pour Koufanae, to poison, il y a un moko ya artiste comédien Moutatela qui est poison. Est-ce que vous pouvez expliquer Balandi à Congo Winner Télévision, Baye Bananyo, à Teli Matika, à Teli Tiko poison? Pour toye bateti siko ezo makaka akofi na poison tozoye baté premier ani o bateli poison pour le tu quoi tika biso en tout cas eza patient et mon boy au vent de bino qui que a dit dateli zuma poison ba weleli nini tant so weleli pelo mube malungati ba rumeur ezo bimaselo ba rumeur que après ça météo muto ateli c'est ko poison. Barimère est ma bongo jusqu'à présent et tamboulera bongo. Surtout yébité, est-ce qu'ils sont vrai? Est-ce qu'ils sont faux? Mon toyer a ça véritablement moi les aranzambi. Ouais, tu n'as pas yébé cette personne bah oui là qui n'y pour les lots que tu yo kake bah tu quoi qu'on finit poison toujours comprendre tes premiers années bah oui là.
Bon, il paraît que oui, là qui moi si. Moi si moi qui pas présent météo, qui moi ça présent météo pour un groupe. C'est l'homme à rimer. Tant que pas présent météo, il pas présent Teko. Tellement que moi si c'est l'homme à rimer. C'est l'homme à rimer. Tant pas comme pas présent Teko, comme moi ça présent Teko. Donc voilà, présent météo na kanda on c'est l'homme à rimer. De cela qui est ati la poison ba rumeur et bisibiso bongo so ande ba rumeur ande to ebite so yeza vrai ou faux nana ngwa bimisi ba rumeur wana ba rumeur so na ngwa bimisi ba rumeur nda bimisi ba rumeur kasi bato bapesa ba rumeur to bimisi yango bato bimisi ba rumeur pe tamboli totalaki na moment où tu koleka tomonaki ba vidéo mingi ya Tcheko aleki ameba Facebook na ba réseaux sociaux abandai kolela lisungi abandai kolela là il fallait pour ba sala ba traiter ye et bandai kosenga normalement mbongo bandai kosenga $1,500 na réunion na bino ba artiste comédien to na ba groupe na bino bomeka kosenga mbongo ebimisa $50 même pas $200 Moutasunga Yazalati, le artiste comédien. Pour soutenir été. Bokomi le lotang a tiré Moutuna se, bokomi kosan sambongo. Montant o Yazalaki nango besoin pour basunga malade tant azaki vivant. Bosalaki a monté le long koufi. Bokomi kokotise mbongo belé koleka kutu o Yazalaki nango posa. Est-ce que vous soutenez ka Moutuna liwa to vous soutenez peut-être na malade? En tout cas, on a faut bon ça et tout les bino ba journaliste ni botuna teza bongo te papa ni bongo te adida mutu mususu pe mo ba te ba kufa ra te po ba ne lote po ka ba ne lote on ba kufa président de la république auto kufa ndekoti on te na 51 est-ce que ndeko wana zanga ki mbonga tonga to zanga mbonga ki akisi tu retiens les conditions et singulières qui premièrement faut voir non louer de la volonté de Zambie adida mutu ça ko bela grave ba pesi ka kiss na ndako mafuta mbila aoki bien so mutu akufi na faut voir que Nzambe na permettre pour lui wata okaba kalingo so Nzambe permettre te mutu akufa te et puis de deux quand tu as belle tu vas que mutu akufa ozo pe message ba komelo pe atina ndeza boye to ko ti mon pona mboma malade Teko na za mutu et exemple si anga mo na ça examen d'état comédie on ça examen d'état na bibona si ça mon ba classe moi na bona ça ni na pesa o calculer que mutu akufa que non mutu bela après non pesa mbongo mais c'est que mutu akufi bo traiter bato mutu ma bête mutu traiter mutu ma mazana ngoti. Mais tellement bien on a raté on dit tous raté à dire franchement l'artiste lui tous souffre que vous en avez idée à quoi bon entre vous votre na ka poison pamba lobi que pourquoi artiste comédien quand sont en conflit fait ça poison maman Kalunga na poison c'est quoi conflit na poison besoin où est la ligne entre vous les artistes comédiens. En plus il y a moko contrat bino fallait boter misa pour bunda pour na bendele ya mboka na biso. Est-ce que tu poses un thème à baiser à tes artistes? Mais il est quand même tous artistes. Mutu mususu. Ninga le balaka betimbe kela mwana musaka ta likona en plus électrique. Moi c'est lesquels les fans à poids, likona en trois femmes mère na bota ba bébé. Mutu musaka la rabonde kana lo baka nde na boya sepelati. Pour ceux qui citent comment que yo inda. Yo wana lobi na obongo. Kwa ni nzamba lobi to sepela auto zana ngo. Na sepeli na ngala mweke nzamba salanga munene salanga mulai asalinga bien na sepeli na nzamba eta musu ye kula sepeli na ngote na yini yo ka bongo ta musu mutu mwazo yino entre tous on fait le lot on ta musu ya gravité on a bon mo te sonite na yini yo bongo ta musu ba comédien te bozo mona to lo bateke bato so wotela batuka ba poison ne baza ba comédien to ba comédien non. Monsieur Péka, monsieur Péka, entourage. Monsieur Péka, on est bon traité battoise. Monsieur traité, on est bon balina et ça va boy. Mais comme si on m'a tout. Déjà, on est en cop. Nandini, cop nanga c'est bon. Là, ça attend, on peut ça expliquer bah tout est que. Mais ça va boy na temps là té.
Attends, on était. Oh, tout le monde conseille ma je m'en fous. Tu ça va une ni temps batanga comme et ça la l'autre côté pour l'information la bien ça nani. Yo zele ça nani. Mais aux autres non que ça zele ça nani l'autre côté. Je m'en fous. T'es moi pèse moi moi la boy. Somme te boy fait pour ça nani tout. Et ngela kiso ke mbasi maso keso ko meka. Yo ndo kufa ngala musaka. Ya makila na yebi so pena bongo ngala boye ngenza boye na yebi ke na temps pesa ya okende ko boke na mutu maladi na yebi ke na temps comme ya sa mutu mabete na mutu so bano ke sanga mabe e ko kutana na mbezi okutana po ngai pa biso la biso baka musako dona na musako mutu nziso na ngati na temps banda mutu teke na kena boke le maladi et là faut pas boye ba au moins flèche aller. Tant que yara, parce que la roue maïle, mais quel retour, hein? Quel retour, il n'ira pas si fort. Mais pourquoi tu n'as pas eu pourquoi na matanga ya tiko tozo kaka numéro 1 mutazo bima oyo ameka un peu ko soutenir comme na malade na ye to pe na obsèque na ye lelo yo et ezali maka kombo ya Belleville. Parce que ba artiste nyonso bosala kanjonzi. Ngai na oloba elo mombo mo na famille nyonso tout. Ata boza 50 mutu o azata muso numéro 1 wa pa mwami baba la ka ye ba problème ce qui veut être o kuna mwana obela ata na za marié mais na obenga ka ya a mwana na pe mwa ete o ko to mwana za bwe ba vi na moment o nzamba pamboli batu no surtout boyebi bo ignorant ngote batu mingi babi ke neti lelo bo ta muso suppose ta o zo ta nzela ko ke pa moli faut les par Belleville bo ignorant ngote. Si quand tu as un problème, Belleville Belleville a souligné, pas de comme ça un problème. Est-ce que tu as le quoi Belleville? Est-ce que les comédiens n'y surtout un bon le quoi Belleville? Non. Hein? Belleville sont les comédiens surtout un bon le quoi Belleville. N'est-ce pas un boy? Na lobby boy. N'est-ce pas un boy? Là c'est moi classique. Mais quand je prends la zone, quand je prends bon mot bien, on a le bas. Ah Oscar Manitou, un millionnaire kilote. Sola ngamelo mo be pona yebi kabana. On comprend Oscar Manitou, millionnaire en kilote. Ayebi que ça na bengue na 12h30 fois tindangu. OK, tam so Belleville ça bon moté Belleville que tam so bengue bo beta code bo papa ebimi. Parce que ça ngani singa moto kabande mo. To kabande monte. To kabande monte dida. Moni baton bo traiter bato bo ba paix, ba vie sociale. Oya bato bazana ngo et bon il va bato bazo vivre ndeni a dit la difficulté ça vraiment et na moni la fille elle bato mususu en tant que ça fait moi la foutre pété mususu a nemo bimba mais elle bato mususu pas foutre mususu a foutre non 50 a foutre 70 so yebi ça mutu o wana oli na bakabande mondeni to kabaka ndemote eza problème ekwele libiso mutu moko te dans sa famille pauvre ce ka kufa pola akunda makaka pour solution et monana boluka solution bakoluka solution toujours le binango tinamei toujours continuer ba artiste congolais to lingana toujours bomana toujours we la ligne longo toujours we les até donc to bundane la compétition ya musala toujours sala parce que biso tout ça ba congolais to tika la ba congolais c'est pas important ya côté la mutu poison pour les loso ko ya kufi pour tika la rozo place na été au tika rozo intelligence na été au tika la pour sagesse na été donc on nzamba sala kati na été jamais yo tika la rozo jamais donc tinamei to koti na mois dernière rubrique na biso par rapport ya masolo toujours sola. Et c'est un peu il y a faut expliquer biso Marie-Jeanne na maman top bazo wela nini. Bon Marie-Jeanne maman top pour mes aki. C'est quand on mazaki malade dans un hôpital. Ane ko sube abenga maman top. Abenga maman top, ayi c'est qui maman top que aza malade. Et puis la maman top il mazaki hôpital. D'habitude c'est quand on a na zambo na mo pe na zan hôpital. Ce qui na bimi comme ça, on relance un message. Mais, qu'on poste sous ma vidéo, qu'on publie la vidéo. Non, moi, je suis à l'hôpital comme ça. Non, qu'on bien un bateau, tout le monde est dans le salle. Parce qu'on est bon. Et puis, maintenant, on va à l'hôpital. À ça, on va venir faire la salle. À lancer un message pour la SOS,
balo bango bongo SOS na comme français comme vendre comme yako na malembe ya sikoyo mato babandi kosala babandi kosenga lisungi mpona teko entre temps pas azalaki malade et ntango akoti makambo ekomaki ntina niveau prise en charge ebima liseke teko aye kokufa po teko akufaki oui teko akufaki prise en charge na ye ebimi neti lelo tipe bazwa elobi bazwa elobi ale na butu wana aye kokufa rien ese ndi balobaka wasaka mesi mutu apente mokinzi ezalaka solo yo ndoza mosoka apente mokinzi oyo kongo pombo mais azalaki malade mpe azalaki déjà empoisonné c'est normal asali gaz eza solo aza maladi et après ton teko akufi bato bamesala koloba makambo kaka nde bapanzaka basango ke bambongo bande kotia mama top alie mbongo ya teko ok mama top amonaki ntango bandi kotia cotisation teko abengaki efalaki etika mbongo mbongo ezalaki mokie par rapport ya besoin oyo ezalaki pa teko mama top alaki na $150 na maboko amonaki ke avec ces $50 c'est peu par rapport ya montant oyo bazosenga kuna nde alobaki oliebaki kotika mbongo wana bongo eza soni mieux va continuer mbongo esani emata l'homme propose Dieu dispose nde saki eteko ekokufa mais lokola bato bazalaka na koloba lokola mama top ande kosenga mbongo seke mama top alie mbongo wana est-ce que mama top yango esali même bavoice esali que Marie-Jeanne na mama top babebana mpona makambo wana yango il paraît que mama top na Marie-Jeanne babebani mpona mbongo wana mais ezalaki kaka mwa incompréhension eza compréhension omoni biso bato ozala na entourage ya bato misusu mpe tosungaka bato te ya lokola yo moninga kota lobi ayoki oke kuna komisa yango obese ozo comprendre atake mama to baza mama aolinga peut-être ata motu moko ete mosala asalir image na ye lelo omomwe oyo asali te yango mo yangaki emo mabe et enfin Marie-Jeanne ayaki kosala voice par rapport mama balobi aza kutu kuna te alobaki obongo te et puis c'est tout c'est la famille bato bakosona mpe babongisi c'est tout aussi nango merci Tinambe j'espère que Sarah Kabunju j'espère que yoki déjà ndenge tozokende tokokenda biso vers la fin tozochite na biso deya tokomi na suka Tinambe est-ce que vrai ou faux que météo moto atieli Tcheko poison napesa barimer wana barimer wana fofo oyo yamba barimer na mission na otuni ye Tinambe oui il faut que Tinambe abotola mbala bu faux mbala bato wana yebi na wate suna botola sauve au faux na yebi te il faut que Tinambe azana mbala joueur mbala joueur il faut kasi leka ti wala teni vrai faut babengana Tinambe na bani na ba tournage en Nzonzing pour azalo lembo et faut ti babengana ndeni ngani na teni mulai bomni bo tournage obengana obengana no ndini pona ke no tournage fo bengana apona ke parce que ngani tournage bengana yo bengana ngai o eleka nde bote ya blom suti ponga na yo lo ba bien ti yo bengana na tournage no yo senga ki yo tableau oni po bengana nga comment que le cambo ya président Zuma Tinambe ya telemaka likambo ya Tinambe président Zuma a telemaka mo ba soupçon mo comme Zuma entre bino mbale à part ko botola joueur bateau yo botola wana po malgré zo wana megozara na bino déjà au moins moi so wana zolela il paraît que ndeti makambo c'est comme yo na président Zuma vrai wana ondiminde bo si ko na ba fo Tinambe to comme ça sur quelques dédicaces tu peux lui demander peut-être de poser ma question en mode so ko le tomber suka en tout cas merci beaucoup nous sommes qui moni ngezo za la mbona libota na profiter pesa weli koye kama dinanga mboti omoni ngana za président Zuma Tumba c'est mon ami Adida na vie faut ça na batunu omoni tingandi na bonenga mabete na ebisa bana za Tinambe na linga frère te pasteur te évangéliste te na linga simba te na linga ba soda ba maître
posa muta désordre sikoyo nazala sikoyo impoli omoi banzela bato mpe balekisanga yaka sikoyo bien te sikoyo olinga jouer olinga mettre po ebika bakotela bempoli songo na bagenre moya bato mo boye nakula deya na lingano badefete pena te so na barasi moko boye mpo moto comprendre nga lavanda no bien se fo yebanga nalukaka makambo te me nazalaka problématique moko nayebisi yo nga alekisa so moto aluki nga likambo tina luka makambo te nga mo bato so baoyebi so bazala na nga wana naloba yango mpe na français baexplika nga nde eza boye navandaka na ndaku okobenga beta mosusu bato bandima te eza rare septième baoyebisa yo mamepela oyebisa yo basere nanga nicole baoyebisa yo bakata nabimaka te nde eza boye nazasi na bacamarade mo boye bakamitu kimia so oyebi mpo na nini nazala ta mosusu nazuma naza na weya bayebi nga linga ozala bato mwa bongo so nalobi so lela moi sore mis nanga deko moko ma rouge neti moto okazuma comprendre ekele mudambo fana longole yawa donc kala mingi okobunda ozo comprendre ayebi nga bien tozala nebe nga mpe nayebi ye bien nayebi keso bato beta munoko nabi etazuma ninga bunda wana bunda kanda bondo ende nini olongoli baza bacamarade moboye na misai na bango trop sikoyo bato bolinganga mpe tina mbei na bino bolinganga boye defo na nga oyo nga mo nayebaka nanga na temps explike bato makambo te mwana boso tunakomana na dida nakuna tante na belo biso te tokutana bapesaki mbote ezwanga temps na osala yango te nasiko bakasa bongo mais elakisi te ke tina mbei ndenge aza boye aza fi moko fi des problèmes et puis lingalinga mbala bato bo comprendre nga yana kitoko mère de trois filles mais tandi naza bato balinganga pamba mais eyateka kelinga bato nyonso nazalaka bien na bato nasolaka bien na bato ngai mibali Nous répondre maman, c'est facile. Au comment calculer vous non, bon, il faut la calculer na kai. Faut la calculer par la kai. Nenga watu mingi watu ba okombo na za trop na batu tala taka mama pasa. Donc bo tenir na rigueur te. Ba bi mwana kizengi za na e mwana koka za na e mwana soto za mwana. Ezala bongo. En tout cas ba vraiment sorti na mbeke lamu. Obolinga nga bo soutenir kasi yango na oyate ya dédicace ni mbote te kasi yango ti bo soutenir tina mbei na bino botaka ndi na konzi penza na pene okonda wana bongsan te na okonda mo santé robe na mbeso vanda te ibi eza pe ngona mbaka evandi bien te santé ke na okonda ngona bongisa elamba na mango ese mitina mabele mina mbi evandi bien te ya poni oyo obimisa mabe pa bato mbote na yo nalingi naponga mpona pesa mbote me na sentir ke elamba pe mwa monene napongisa elamba po evanda bien en tout cas mbote na soutien ok soutien onde eza makasi ok voilà mbote na bino bato nyonso bolingaka ngai tina mbekelamu mbote na yo Pamela Kanjinga mwana moluba ma copine mbote na yo Patricia Lima original mbote na yo et puis mbote na yo Oscar Maritou balobi millionnaire en kilote mbote na yo et puis mbote na yo Belbiche Sina mwana papa mbote et puis mbote na yo Briska Niki Master nanga mbote na yo mbote na bato nyonso bolinganga et puis mbote na yo papa Zuma Tumba la défenseur ya ba mama donc mbote na yo na linga yo mingi nde polinganga mingi donc voilà numéro de téléphone nanga eza wana o amoni kaza posa peut-être sinambe ya komele gag sinambe ya komele film numéro ya téléphone na ngai yango wana eza plus 243 82 15 885
wana eza numéro ya telefone na nga obengi ngai wana posa filme wana posa gare wana posa soutenir nga soutien na yo coupe décalé na yo omoni ke esalanga bien en tout cas salango mpona ntina mbei na bino esalanga vraiment bien nalingaka bino mingi penza balobango na français nini. Merci. Je vous t'aime. Je vous aime beaucoup. Moi je vous t'aime fort. Je vous t'aime penza donc. Vous êtes les mémières. Tarabino. Merci Tinambei, merci. J'espère que abonné à tout ya Congo Winner Télévision. J'espère que Boyoki Tinambei ndenge à s'exprimer toujours dans l'émission na bolinga mingi balobi to continuer ko s'abonner toujours na Congo Winner Boyoki a fingi mutute alobi mutute nyoso ya lobi za ba rumeur. Yozwa na contexte na yo oyo kozwa mais nyoso za ba rumeur atangi komba mutute afingi mutute. Merci na yo mudozuli bakuya kolanda pourquoi pas là je salue balobi mama Pepe de Paris ba gros bisous non pourquoi pas balobi Fabrice Kabunji depuis France donc Bambote na yo Adi Lumumba zolela toujours azomona eloko te donc Bambote na yo ba gros bisous na bino pourquoi pas à mes enfants que j'aime beaucoup balobi Rifaldi Lumumba pourquoi pas à mes enfants de Tikato le Baraka Kennedy Mbala famille Mbana Mobimba ngala bino tokutani na numéro ko ya soki bo sepela ba image ati toko boye to pesa merci mingi balobi na yemoko président Zoom donc balobi a filma sala donc merci na ndengo lobi oni ko soutenir ya yo Adida Lumumba derrière la caméra donc Bambote na bino Tinambei merci na yopé parce que on dimi ko accepter l'invitation dans l'émission à l'élo donc na éviter ce mina lo banini de kola makambo. En tout cas merci beaucoup na yepé na ndaku na nambeli fufu na lié alié siko ezaki muke bana bazangi na nyongi olie mabe. J'espère que tu comme na suka zamba bo. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa Simba Siko, yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.